Si réellement n'est pas belle vie, il faut 100 dollars ou 100 dollars belle vie. Hein? Nous avons bijou la reine baïbou qui va comment on a exhibité. Est-ce que n'a évité depuis Bobo na ambulance babima depuis madame belle vie quand a commencé à filmer à ce moment combien de fois na bela combien de fois ça je ne pense pas à part Mbaliboso Bobo Majabu comédie le moment Majabu comédie na scène boy et ça Mbaliboso eli ko lo bateke ali ngaka bango tete peut-être ba film on est kokoma est-ce que vous avez contribué à ma carrière? Donc, comme contribuer à la carrière, on a comme la tine à l'aise pour contribuer. Ah, il y a comme un bâti. Oh, mais oui. Parce que tout le monde, c'est comme ça, on dirait comme une réciproque. Donc, comme mieux checking à la scène, à ta film, et c'est un peu de la scène. Ah, que Luka Bato Yabi, mais ça, la scène, non, belle vie. Tout le monde a un modèle, on a dit ça, changer comme Aloba. En tout cas, tout le monde a un modèle vraiment, vendre dans la SB. Si là, nous avons un modèle, va tableau PSA. Tayo moi ne zayo. Avant ça, le président Geshe Zotanayo. Papa pour la famille bota. Zotanayo, Mir Mapé. Zotanayo, Chouké. Zotanayo. Leçon morale nini aussi la paix ça va conseil nini va arrêter là na ba film assis là na film à ivoire na si la ivoirien peut-être pour na modé to si là comme Michael Chendo tanda na au mais yango na to loba ka nani aussi là to moni théâtre na biso pasteur Mike au sur le bango abenyo papa na matière na yo soko meki na obimisa so yelelo kabela na 1000 francs oboyo kabele 1000 francs abima no fingo poyo kabele 1000 francs ya mole ko mundo lo yema ko bongo il est pas inaperçu mais je le rends à tourner abimi azada danseuse Ninja 40 lola suki wapi Ninja 40 makoso di bande bimi Makoso. Oh, c'est ça la boîte, les Makoso. Ya modèle chouaka ya mopé hein? Je dis kaka. Ya mon chouaka ta moza pen chouaka kalikile TV. Olongo mpe mo mbuma. Mona kuna pirondo mas na guida. Oh merci mais mais ma chérie. Oh mais ma chérie. Ah ça oh lé. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur notre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Obo mesana kolanda biso na Haute Bascule Télévision. Papa Kulutu na bino ya musuni. Jerry Kobetox Mobala Litutu. Ya Moumanazolo Beauté à Deuxième République. Préfet de discipline. Moukou à Moko de la presse. Merci beaucoup na bino tout. Bozolanda biso. À travers le monde, merci beaucoup na ba ville, na ba province, même na ba pays nyo sobozo landa biso, nzambe alola akomisi biso lisusu, moko na lelo bozali kotalanga. Merci beaucoup na bino, merci beaucoup pour continuer ko s'abonner, ko aimer, ko partager, commentaire na moko na zotanga parce que ngana lingaka mingi ko solola na bandeko na ngai. Haute Bascule Télévision, nzambe azopakola biso ka mafuta. Nzambe azosala biso ka toko mambenzolo toko sala kaka musala. Merci beaucoup na Exode Mikebi na sima ya masini kuna na koloba na sima caméra te parce que aza koto na régie aza koto azo contrôler na ebite bon caméra mu tezo filmer nga kanti ya awa to ya awa. Voilà, merci beaucoup à Exode Mikebi en tout cas Moussa Lezo Salama. Merci beaucoup na manager de l'X mon fils Papa Tigre en tout cas on dit mami. En tout cas on dit mami Mokakosoa
Kende Liboso. Merci beaucoup na famille na Mobimba là où tu es na États-Unis. Merci beaucoup. Darling Love CPI na bango asa déjà la ville est calme, azo contrôler déjà Marabout. Je crois bien bon on y est déjà na émission na mais na plateau oyo ya 3 personnes toza na bosenga na ye. Il faut aya awawa parce que bande ko ba kotala biso balobi abaku conscient biaka zanga na pointe papa kulutu en tout cas bo mabiso toko bo mabino te mais toko pesa nde côté kuna haute bazala toujours na haute tension. Voilà. Nenga bo ebine to sololaka Madame Belleville déjà film asike kotaki et n'a reposé bien kazanga question n'a reposé abaku conscient question par rapport à boyambi ya film on a scénario nenge bactère ba jouer et puis chance ni to kope sa film na parce que oh esika wuti esika to wuti et ça somme moi baretika likolo on dit batikeli muntu vocal à likolo so yo sko zo vocal la tourne nenge film oyu et ko remplacer film et puis to solo là sortie médiatique il y a un modèle 3 personnes to 2 personnes on a yambi nanu balobeli en côté pona bango bazo trouver sortie médiatique ya modèle ndenge nini quoi ko la kisabiso ke lelo ya modèle il faut battre oyo a soutenir pour la carrière na bango baza obligé à retirer na ba film et puis azongisa ki so makambu ya bagag ya modèle abimana film mais lelo alobi gag eleki ba film eza contradiction te ya modèle alobi si la muta tomboli théâtre à Congo na rotuna ngo bato mibale na zala ba mona plateau la maman chérie à moi si baza famille bota mbabo zarawana utala émission bo partager alino soba émission bandi voilà place chana biso zaka déjà ko fongama Bianca Zanga, bonjour. Voilà, bonjour Papa Kouloutou, bonjour à Bakou Conscient et bonjour à Papa Tigre, notre manager de luxe. Un grand merci et bon séjour ici na Darling CPI Mboka, Darling Love. Merci les autres Mikebi. Merci na mon Poutine de l'écriture. Maman Moro Terraï Goshi VIP international, la reine mère Maman Mokondi, Maman YouTube Studio, Maman Koma Koma, Maman Aboupia, yo yangwana vraiment un grand merci à Mauvais propre. Anthony Chiombo, yo yangwana yaya vraiment depuis que Anthony Chiombo. Anthony Chiombo. Je t'invoque. Aïe. Babi yo yangwana oumi la place aux arts. Bas à Londres, aux arts awa. Bino aux arts nasima mkongote, bas États-Unis, il y a France partout. Tolingra bino po bino pe bolingra biso babi famille bota. Oye, consommons-nous notre film Izawana. Tota la film, tota les Rosie Muchopi, aza vendeuse. Tu vas dire qu'il y a un film, un mot quand même pour un film, avant de en tout cas, film est mis vraiment Yangwana Izawana. Film mbanga pasi. Par rapport au Eleki, na oyo moninde. O makamboza. Muchopi oteka basi. Maman lambi li sous. Na oye biso. O koto eza cope. Partout eza na carte. OK, Linette Nanga. Continuez yaya. Ok. Partout zali za muchopa bi po epa na ye mikande zali. Mikande zali mama yaka na moni pe ba fille kuna donc bazana bango pe déjà donc tipo. Zanzibar. Nazo ilo bana. Consommez-nous notre film et osa jamais dessus. Ba français no bi ko bon maman Madongo mamotema ya fioti ngoma. En tout cas maman Mado fioti ngoma, en tout cas tu sais que moi je t'adore, moi je t'ai 10 000 parce que quoi? Tu es comment tu es tout pour ya fioti ngoma. Tu fais quoi? Et pour cela vraiment que moi je vous adore, je vous love. Maman Mado, I love you. OK. Voilà, Abakou Conscient. Bonjour. Ouais, bonjour Papa Koulouta famille Bota, na pesi mbote na ndeko nanga Bianca Zanga, mwana suka ya famille Bota. On moni vraiment za mwana suka famille Bota. Donc na pesi ba mbote, na pesi mbote lisusu na bato balingaka biso ba fanatique, na pesi mbote na bana ya Bakou Conscient nyonso. Na pesi mbote na bana famille Bota, mbote comme na ba commentaire ba lingio makasi ba famille Bota. Nga pe na linga ba makasi te nga sepela na bango.
parce que oza muta vérité ozolo ba vérité oui omoni nalingaka pe bango parce que baza bato oyo bango balingaka nanu musala ya moto oyo bango balingaka. Ok. Donc en tout cas yo mwenga na sepelaka vraiment na bana famille bota en tout cas je vous love nzamba pambola bino nzamba bakisela bino vraiment omoni ngai naza na famille oyo ya bata basala nzambe yango moni to ngala kopambola bango bomoni bana nyonso famille bota partout bakozala eza na bapona bi famille bota bazaka tina babandundu na ba plat partout ata wala poto maboko na mine ozala toujours kofunga parce que bozo linga nanu mutu oyo apesaka bino biloko ya kitoko donc eza vraiment bango bena apesi bango bambote bisika basala nzamba pambola bango nzamba pambola babaku conscient nyonso babaku conscient opamboli ba na pamboli pe babaku conscient o baza conscient na pamboli bango bongo baza ba conscient te bazonga nanu bazonga la vérité so bazonga la vérité bako zwa li pamboli voilà film Madame Belleville bandi film na dit que côté na bino pe kuna ba film bandaki mais aux huit films Madame Belleville nini oye bandi oyo est-ce que aux huit ans on voit quand liste otaliango on a par rapport à scénario parce que y en a eu au jijara mingi na ba onja wana Madame Belleville achela ba famille boda. Ouais merci avant la banda rango batenanga rigueur mais na pesi bato pesa so bileite ba na pesi mbote na mam Cécile Bisalou mbote na Madame Belleville Kandi Poutine Chrétien il faut avoir ba mbote na pesi alobi Brice Mpangi olingi osala machine na yo popcorn basa ela opena kitoko opena na ne pena ya professionnel pour contacter numéro na pesa na suka bon na un film oyo bandi bon film bandi en tout cas vraiment nanu na juté un colandaté mais na tali kaka présentation ya artiste te na moi vraiment ezala wow te ezala wow na zu pena ta kotala ba artiste donc soko na bila ndotanga bango awa donc et aux atamulai mais en tout cas la moni ba artiste on a moins déjà na 4 à 3 films ezala wow est-ce que oyo to uti nango ko sala 20 épisodes mo teza c'est à 100K est-ce que all saison promettre au sala marambwana ben oui to pour ça là faut ba famille bota ba sala ni ben omoni ngalo baka omoni Madame Belleville asala mbaki biloko achina mesa batu ya kolia fo sa nini baya kolia so Madame Belleville kanisa lambi so ekomi tout ya bana ya famille bota ndefo baya so ki premier épisode beza ki 100K il y a homicide des qui 100K premier épisode ya oyo ezala 100K te comme ata 150 ozomona et puis ça rappelle mutu sentiment susu tanga ko vanda pour Madame Belleville akomara da ba film kitoko tango bino obeti susu 100K homicide des qui 100K premier épisode na pese exemplaire David Zaki dit 100K voilà boye na film wa sika bobeti 150K au moins les pese sentiment au moins na ko yazara na azara constater so azokoma au moins na film ozo azokoma liselo mo makasi donc on obela na bana famille bota film yango ebandi pas de distraction bon mon la kuna pirondo mas na guida oh merci mais ma chérie oh ma chérie asa blo lele ngala lelio oh et on est nini Consommer c'est une massenie, on s'aime visite ma chérie, on m'essaie on va nous faire en français là. Oh, je marche dans les yeux fermés, ni grand des rêves. Loin de mais non, il y a homicide. Ah ouais, homicide. Ah bah nous sommes en français là. En tout cas, on a supporté François Bianca Zanga. Voilà, Bianca Zanga. Je crois bien que tu as si chance dans le film Oyo. Maman lambaka na ye kaka Belleville Kandi azaleka mutu oyo aza Poutine de l'écriture Bianca Zanga lika munene kweli biso na YouTube kotala lelo bambiaka batu ya théâtre oyo baza ba mikolo photo respecter tout monde a raté na ba etando bala mike ba komi ko kopesa bango ba leçon morale vraiment otala qui sorti ya Mobi ata qui sorti médiatique ya président Modero on a le barco na biso parce que sur Nathalie président Caleb Nathalie président Modero et donc on a vraiment la respect on a mon la master pour nous reconnaître papa naïf vraiment on a ça un peu la fierté à reconnaître barco na biso mais moko ba biloko wana pourquoi et comme la pourquoi comme la président Caleb ba président Lomezo a toujours ya modé
Oh. Ozomona. Non, omoni ya mode. Eloko nini ezwaka kaka ya mode. Si, parce que ma sortie médiatique oh ya mode asalaka. Après to mona 2 jours une semaine et ça matin to mona ya mode ozonga sa sous sortie médiatique mutuso. En bande a changé sous maluba na. CP a lobi au 3e saison. Au 3e saison ya mode. Ozomona. Ya mode nchwaka ya mope hein. Yo bikaka. Ya mon nchwaka tango zo pe nchwaka o calculer TV. Olongoli pe mo mbuma. Non. Non, Bianca, je te permets pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut retirer? S'il te plaît, okay, Bianca. Ça va na retirer. Na retirer. Yamode. Mon yamode a sa valeur à gérer. Si. Yamode a mon tout le monde était biso to nous vendre na plateau tolo baka. Na bi pour exemple modéro à comment. Na be lia mode na gagité. Na ba no tout nga na bi ya mode. Nebia mode na ba film ozomona so iko yeba ya mode na ba série ya Tito Meteo sai ngene ba pe ya mode wana ana yeba ya mode na ba gagité mais ça me fait mal au cœur comme na niveau ya président Modero au vandi ya mode azana bateau ya bimisa ebele bino wana ba président Gesho ngange bazana ya mode a participer na ba carrière ba mirma bazali ba ici pechanga tocha ba fatu miracle baza ba sila baza Belvite ozomona te Belvite madame Belvite to misa madame Belvite na l'écriture à mode to ça semblante l'écriture à mode Belvite lekate ozomona omona ce que vandi total bateau ya mode pesa chance ya mode mutu ko vanda na kiti akita plus bas akiti. Oh, ya cher. Ya mode, soki ba bito no tala toje pa al papa biso Alpha Bokole, toye pa yana biso Nana Takaza, Diego Musique, Techno Malewa, to vani to andi ko tala ba central ya sai écriture mode. Écriture mode. Ce que to vani totali bato ya mode abimisa na ba film wana. Est-ce que mdoko alilo ya mode ko vana ba ka gageli ki film? Yo na poana déjà Omona moni ya mode déjà nini autant na lobobi na ngana retirer na mode déjà c'est que via lekaki aleka makasi ozomona pour kota na niveau ya mode kota la ya mode boy ya mode aza mutu moko boy vraiment il faut garder ba classe na ye à garder ba personnalité na ye à garder ba niveau na ye pour ça fait mal au moins droit ya mode ngana vandi pour na déplacer les langage na okango na soni c'est comme ça des vieux mo amona ngo logique s'il te plaît qu'on déplace ozomona c'est comme ça des mode mo amona ngo logique dans mon mode atana bagage pas mirma ya mode azali suna sanité on peut ça le meilleur na été mais fa luka misala asanini o mena mon mode chaque gag ya mirma tin de la ngaba lien na mona tala mirma chaque jour ya mode peut ça le meilleur té. Mais là, non, ma pire. Abakou conscient. Ya mode poani bazobe na saison 3, saison 1 ayaka. Ndenge batu bazuela kango. C'est comme si ayaki ko tuka Madame Belleville. Saison 2 aye alobi Madame Belleville asomba cercle akunda leki na ye. Saison 3 yango ya mode aye alobi a contribuer na ba carrière à batu belé. Asala bango po bazala et puis ya modèle bi mamba gag oyo abi pona e gag eza danger d'abord pona nanu est-ce que mutu soki a contribué na ba carrière bato na ba komi banga bandaye il faut ba sale la kaye soit ba futa kaye oji jonde merci papa pour ta famille bota yali boso na lubana le cœur ma personne le voyage modèle conseil yali boso nga ça ouais exode miki en tout cas ya modèle oza muto yo ya modèle abimi na maternité mutu tete te na maternité mutu na maternité abimi pa ya Lolo Masebi voilà Lolo Masebi président Lolo Masebi voilà en tout cas merci ya modèle za muto yo asali mingi na théâtre congolais. Ya modèle za muto faut respecter ni to mona bata ndiko nga biaka zanga ne to mona ba président Caleb ne to mona ba président Elombe yepe faut to commissaire wana faut ba jouer film faut ba ya kosenga na tete ya koyo senga ti faut to zoena donc ça la fallait comprendre
topesaka ye respect mais comment na ye mode akomi lokola bandeko na so agere les shows na kotraite lokola bayamoni bagere les shows parce que omoni bato nde tomonaka bato ebele ya YouTube paster maika oti oloba bango abengi yo papa nana matière na yo soko meki na obimisa so ye lelo kabelanga 1000 francs oboyo kabele 1000 francs abima no fingo po yo kabele 1000 francs ya modèle tout le monde loyeba de ko bibongo épisode ya liboso ayaki na ndenge mosusu ya mbala ayaki na ndenge mosusu ya misato na ndenge mosusu seke ya liboso bakabelaki yo mbongo yango moni titi na komisa ngo kop po yaka solo bakabela yo mbongo okomi lokola bageli show ozomona donc ya modèle kozala ba niveau wana te donc balaki film yango asali bongo ya modèle koti akomi youtuber tout bakomi youtuber azo mérité pe ko ya kotalisa bato te a contribuer na ba carrière pourquoi bozo ba président le pe ba lo bango ba président kale pe ba lo bango ara robima lo ba ke o ansinga sananga masala yo la duchesse to boye ba président ba dinana chokoma boye na sala yo abima lo bango to président le ba bima lo bango yo so mona président le ba lekel ba ke belvi boye ngai mais président le même personne au Taliban n'enyo surtout ba benga kena ba film était jamais bima na sortie médiatique oh non pourquoi parce que ya bilo mususu ata yo bombi ke oza mwana mama kapinga te ngana yebi ata yo bombi ngana yebi merci ata yo bombi oza mwana mama kapinga te ngana yebi papa kuta famille bota za mwana mama kapinga ata bombi na yo ngana yebi yo merci donc ya bilo mususu o bima te yo lo bakɛ nga mutu na binisa ye te ya na sens yo ba uté ko reconnaître yo obima ko ba uto reconnaître pas Yamado la trophée en pleine scène ba miaka minene ba vanda jour gumo ko ni wana malo lendo akona vana na leki na bianka bwa kami fallait vidéo ane za to bwa kango ozomona et c'est ba Laurent jour mo na président Caleb na président Lombe papa Massou omoni soki peut-être omoni que obimisa mwana mo wazo reconnaître yo te ça sert à rien yo loba parce que biso da to sawa to bida ke yom to sala ya bima do yo loba te donc en quelque sorte ne na loba boye na ko mona moyen modèle ko ba gérer show lo ba Karine Mokonzi donc ils ont le roi chantage en fait et bon ce qu'on dit et comme le roi chantage et comme nini et comme le roi chantage ah ça la chantage na bato oh ya mais oui normalement parce que omoni ya modèle na mto akoma bon tout le monde a mona na ba série total ba série novela omona ke longyo so après 3 films à ça sauté parce que omoni eza makambu omoni malongo na wolo bango te non mais moni faye bango sous film ba komi et donc ça na yote bacho kaka posa na grandeur bacho kaka donc c'est que côté si la paix casting ezo senga yete oh mais ce qui siko mutu ndenga komele les films so senga muta fufute moi on a tant sous bon bien te on senga maka mususu to komi kuna ndenge ba on to ko tourner wa est-ce que na éviter depuis bobo na ambulance babima depuis madame Belvi kanda comment ça filmer aso bango combien de fois na bela combien de fois so bango je ne passe pas à part Maliboso bobo majabu comédie le moment majabu comédie na scène boy eza Maliboso eli ko lo bateke alingaka bango tete peut-être ba film bané kokoma est-ce qu'il y a moyen de contribuer à ma carrière donc comme contribuer à la carrière na comme la tina nga l'aise te pour contribuer il y a comme Marambati mais oui parce que c'est comme ça on dirait comme réciproque donc comme mieux checking la scène à ta film ne senga le tinga fika fona chona scène ake luka bato ya bi misa la scène no belle vie te alors pe belle vie pour a contribué à ma carrière. Ah, que nous a contribué à la carrière na bango. Ici, péchant à pardon, au jeu pe Libana na Tanzanie. Zoya modé. Ah, attends, si, attends, papa, quoi, toi, ça, azo père. C'est bon, ça, ma fille, même ça, papa, na yo.
wana papa Poza gesho, ça papa na Comme yo. na ndeni. Kasi yo papa na yo. So tata na yo. Akomi kotia bato wala les yo tata yo mwana ezalo. zo mwana yo Akoma ça na yo poza gesho ingani zo tata na yo papa kulu ta famille bota zo tata na yo Mir mape. Zwa tata na yo. Chuke. Zwa tata na yo. bozo tata na bino Akomo telenga na boye nda botate. Minata. Ah. zo tata na yo ozo C'est mona belé. donc yango moni biso na Afrique to avansaka te tobotaka bana mpo basunga biso monene ti abotaka mwana asalisi mwana mpo mwana asala plus ke ye biso tobotaka kaka bana te omoni soko bibisi bana na basali kombo analyse mutema te. soko bibisi bana na basali kombo onere ezonga bana yo Ata basalisi yo. ata basalisi yo te onere ekozonga mpa na yo parce que biso na eseno biso bata libanda tokoyeba kaka ke ata ya boyi biso toyebi kaka ke soki toyeba ye eza mpona interne. Ok. Siko koloba ke gag eza mutu bato bapusaka réflexion makasi ke bafilme carrément ya mode asala production mingi ya bafilme mais lelo andimi bagag peut-être mpona kosepelisa mutu moko boye te gag alobi gag bapusaka réflexion makasi kolega filme te je ne pense pas biso nde toza kaka na plateau tosala gag gag eza elo moko tokofanda kaka elo moko epai na kanyomba moko mais filme te eza filme na nzembo te nga na mona napesi ye mbote depuis Rwanda andoki etekela fe na so kwata banzembo asazalaka soki avandi boye po azalaka bilo moko boye anotelema banzembo mais anopesa fe nanga moko boye anopesi bilo bagag zwa akokanga moko apesi mais nzembo azalaka soki azwiki elo moko ya nzembo yozo abeta libako apanzana na nini po anini so akoki nango respiration il faut kina koma omona eloko moko akomi monsieur ça non ni muke tala ni ebela pona yo donc filme faut muta filme singa khatan mana be kanya sala mo po mona pe na yo ka bino mo ba bo mo filme tala na biso lo mo boy bel va aura inspiration ata na ndoto ayebisa biso ata zwaka na ndoto me boye bango ka ki gageleki jamais gageleki on évangile selon le modèle nini. Hein? Moi, je vais avec de mal français ici, mais je bricole. Hein? Est-ce qu'on m'a donné moi les faits pour écrire le film? Non, mais pour les faits, les gars, je vais les faire. Tu peux les faire? Oui, c'est... Dommage. C'est inadmissible. Oh là là! C'est inadmissible. Donc, je vais faire mais écrire les films, ça prend du temps. Gag yango. Gag yango. Yango. Ok. À combien? Mais film est dans un coma. Donc, belle va vendre ebisa mama to pa bezaka ya deux fois na lali. Ba pesa nga film, il faut na lamuka na kata pongi na banjo koma. Ya moda komela biso ba gade. Ya moda komela biso ba film total. Mais lelo bato balobi ba jijan balobi ezaka azo sala linda sala nga mo plaisir. Eza wana etali et puis na susu et puis na kata muke est-ce qu'il y a modèle akoyi ko sala ki sankarana ki blaze élément na héros te ya lobi preuve na lobi akoza fanatique ya ben bon mais pourquoi c'est le mot pour se payer ça mutu moko boy c'est que le mot comme ki blaze élément ki sankarana ki dit la so ya héros na niveau ya modèle akosala ngote abi akoza sankara belvite ate akoki ko fanatique mais fanatique à Belvite. Bon est-ce que batuni babi na mo la sa fanatique belle est-ce que Belvite avanda topo na muto salisa topo muto cha na filme il faut oya olobele c'est comme si un modèle au jige on dirait Belvite pas cha muto na filme il faut muto na ya sans olaye tant Belvite ba na ko cha ya modèle na filme ya modèle combien de fois sans la Belvite. Wana question tuni. Si. Tena tuni ya modé. Si ko na Belgique. Na ndeko na biso sila nani pe na ba sanzo la ke minga po ke tourner film. Oh ben si la to mona ba dendo ba ya wa dendo to mona ba lovita ba job ba joa na SB ba film moko ka ba ya ba finga Belvi. Mais na bien. Ndeko na emoni eza te ba sanzo la muto. Moni na. Oh ya modé. Ce qui mutaselo le bolam. Mutaselo bolam. Oyo ka bolam na TV za ko sanzo la. Depuis président va réseau wana lo bolam ya madame Belvi ba tient na film. Jamais. Hein?
batie na film te ozoba mais ezate ka ayiko akomi le roi o ba tolo ba ki mukana non azo ba vérité omoni bola musomu tasali yo omoni ko kipa nzambe nzambe pambo yo bena omoni bola mote meza mbinga te na bima na TV voilà pourquoi mutaka bo bena na internet nenge pe bimisa ki e pona makamba cercueil tonaki ya mode pardon ya président ba réseau et puis il y a mon DP cercueil. Il y a mon DP cercueil. Posez pas raison par le cercueil. Il y a mon DP cercueil. Et ça, il y a au centre sur la été. On est pour remercier. Parce que ça, bon là, monsieur, papa, quand tu as salinga, na sengelen sabe a pas molé. Mais l'habité, faut mon qu'il ait, parce que ça ramte malam. Pourquoi toi traiter bon de mauvaises personnes, mais ça ramte malam. Voilà. Tu l'as ça me dit que ça ramte malam. Ok. Et ça, au centre sur la montée. C'est ça qui tient le loté. Mais s'il faut parler, les lopos pas belle vie. Est-ce que pour nous doit jouer bien cas? Et ça que il faut pas sans la belle vie et puis pas si là. Pourquoi bah tous les lopos au ça bah tout bon? Autant ni bah lovita, autant ni bah te belé, ni bah te belé. Pardon. Ser nangana ni pas mi benga nani comme moi j'y ben piano na bossa ni comme on a Amélia. Pour jouer pas si là. Est-ce qu'il y a un modèle qui jale le haut? Na banelo mobo hein. Si réellement pas belle vie, qu'il faut Sanjola ou Sanjola belle vie, hein? La bijou la reine bayibutu ba comment na exhibité. Si réellement qui bon, il faut au Sanjola belle vie, ou adorer belle vie, bayibutu ba kendate, ibuta benga belle vie maman chérie. Maman chérie. Bijou la reine benga Belleville la patrona, Nzambe na bango, Poutine de l'écriture. Thérèse Agnoso. Thérèse Agnoso, Macha Mamenu. Macha Mamenu. Ozomona, par rapport à Nino, au moins une place il y a flatterie à Batoeza. Mais Belleville a vivre en flatterie. Belleville a vivre en semblant. Belleville a vivre na consentement à Batouté. A vivre en sentiment à motema na e. En tant que casting, oh, c'est ce qui est là, tu as géré comme Betox. Oui! Et ça, géré comme Betox. Il y a géré. Attends, il y a pris ça aussi, quoi, il boue à Boukana. Belleville sera dit que casting aussi nga papa kuluta zala atanga na ye amona ngate ese nga yo Belleville sala na sentiment yango moni ba ibutu ba fingi Belleville si la sala film ba ibutu ele ka inaperçu bijou le rana ya tournage abini azala danseuse ninja 40 lola suki wapi ninja 40 makoso libande bimi makoso oh c'est ça la gueule makoso voilà toujours chiter on les filtre te makolo to chiter somme filtre ka makolo ya nzoto te peut-être ekomi voilà to elonge bimi pe couleur mususu bien ka nini elonge bimi couleur mususu makolo e bijou et ça qui konda commenter ba bien filtre makolo te ya filtre te wana to donc filtre comme ya nzoto mateka ya makolo pam un bijou question nga suka yo quand même ozoza na ba doute na mbaki yo awa olobiki Mam sazana ba kwak ba nini fa bongisa mais ya modalo bi lelo mam sinem tu sila mtu atomboli théâtre akomo kasi on lo bati babilo musu ya modi ba sala iso la exception besoin que ya modalo ko tamonda ki jalelo osomona lelo to ko ki musika ti pourquoi yo mon na yebisa batu internet c'est ça pourquoi ce premier débat il y a entre mams to madame Belleville ou est simple trop que mon internet et bungi tout mon les internet Google et baby YouTube ça nango avec 100 mégas to ko ta na YouTube attends ba chaîne na bango to comparer to ba ki na nzoto mbola na zo kitsa ya modèle ko salango est-ce que modèle 5 ba méga azangi ba méga ya modèle 5 méga te yo na loba tangu mususu il y a un modèle comme ça, comme Blaise Lema, tu vois, pété. Comme ça pour moi, ça tient un film. Oh là là. Et puis, sortie médiatique, n'est pas soit bimi pour moi, on a pas bengai. En quelque sorte, tu me souviens, tu vas zouzi anzela, ou bakata likamusi la raté na commentaire. Balobike, c'est comme si Mouto ya modèle lobila rande zakasila qui a contribué à la carrière na po so ika asila ko karaté
Eh, bah, ouais, autant comme on a bengi à jouer. Pour abimaka boué trop. On n'est pas si là. Et ça peut-être bon côté. Il y a ce que parmi Babylone, il m'a shit. Et pas mams. Assez de pression, ma casse. Ce que film, on me dit, sous et si ma terre moderne, ça m'a cher, modé. Il y a un moni aux autres baby salon. Donc, mams, à Congo. Il y a mams, ça la blow, on a poto moko. Au sorti, il y a au poto, bousoba. On t'a tombé le théâtre. Hein? À tomber le théâtre. Bah, chroniqueuse, bah, jouer. Ma chroniqueur, bah, jouer. Et ça, pas bêtise. Aux jouer, c'est pour peut-être le talent. Toi, faire plaisir dans le bateau, bah, finir les moutous, bateau. Aux hommes. Mais en réalité, je suis film, il y a un mouton à la salati. Nana rose salati. Nana rose salati. Bon. Autant la film, je suis pas bon, je zoom. Ok, zoom, maintenant, la scène, zéro. Aux hommes. Donc, ça, le moment où même ça commence à avoir plaisir. Parce que là, c'est un moninga. Baby, un mois, quand tu sois sanga, yo pene, qui nous kako, qui nous a famille bota. Ti, bilo mam sa, madame Befer au sal, aso benda batu. Baby, qui est tout qui va pena vérité, pas fanatique et belé, au bazaki, baba cook, a commis dans un qui n'est pas madame Belleville. Parce que mon est trop d'échecs. Pourtant, on mouton azota là, atali homicide. D'avant na leçon. Ozomona, ake kuna bo atali soube titre film soube la pâte. Et j'ai rien za fana mikate. Tant moni titre film mo da soube la pâte. Ba personne go on a sona go le mikate. Non non, j'ai titre soube la pâte. Et moi yo ta soube la pâte c'était. Oh, exact. Bien quand on a zoé wapi. Titre film soube la pâte. Titre film soube la pâte. Ezali so kota SBza. Na les abakote na SBza. Ba fanatique a mapa na mikate. Ozomona, ba maman kote na biso ba lela. Nazo kote de likamba solo. Mais hasard artiste s'inspirer na bateau basala à bongo. Ya géri. Omoni bango baza bateau ba pesa ka leçon morale. Omoni soko lingo pesa conseil ya déjà ya ba maman aussi posant o baza neto wa ke bateau so basala ka moi ba mélange. Ozomona. Papa. Ozomona. Tant yo moko zo vanda boy, o vandi okoluka méthode moko boy ya kosalela ngo lokwa ya pesa ba tout conseil. Okoluka ozi mwamba, ozi ata musu ata na mabele akamba to eloko mobo sali mélange, batu ba comprendre que mutu asali mélange eloko bengel ba ke batu mwamba basaka mwamba mélange. Mais tant yo ozi obeti pati ya mikate. Ozi na cantine ngunja mo subi, o la tsango na public po sani. Te suki wana biakazanga. Ce qu'on a regretté, c'est un modèle sur le baquet. Si là, atomoli théâtre, il y a un modèle. Atomoli théâtre par rapport à Nini. Leçon morale, Nini aussi, la paix, ça va conseil Nini, va arrêter là, na film à si là. La film à ivoire, la si là, ivoirien. Peut-être pour un modèle, Tout si là, comme Michael Chendo. Tanda, 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 aouh! Mais il y a un tolo bakay nani aussi la tomoli théâtre la biso. Aya mode botika ba sentiment ko. Batba retenir ya mode amuta ba sentiment. Il vie soko o lingo calculer, vie calculer ngo. Tiango meza mana ba mezi ya mode de karaté. Po boyo mona ka boyo to perdre la plateau et comme on a pas na ba za ba impoli. Yango mona ke to canaliser la biso. Ya mode tika belvaza na kimia. Belvi OK to ndimi belvi mtabomi théâtre la biso. To ndimi théâtre Congo, nous avons mis à Belleville, on Jimmy à mode, et Silicas. Pour l'eau, yo luka na vie à Belleville, zate. Tout le monde a mode, on a dit ça, changer comme loba. En tout cas, tout le monde a vraiment vendre dans SB. Si là, nous avons mode, ba tableau pesaï. Azapé scénario, si la pas luka bata au coma. Azoya comme il a qu'à film. Voilà, batouba retenir. Ah, remplacer à l'oulé. Batouba retenir. En tout cas, batouba retenir, le boussons, on peut s'en conseil pas un modèle sous-sous. Il y a un modèle dosé aux valeurs. Donc, Pablo Moussou souffre, il va tirer un pic. Parce que le tout le monde est fanatique. On a été
Papa Kouloutou te, Bianca te, fanatique moko ba comme le commentaire. Ata commentaire ta fongolé téléphone. Pour le YouTube, TikTok. Aroyel là on a live au côté miniature ça va pas dans na Canada. O refunele wa. Abi Canada bien. To tchaka wa fa na na France. Ah yo bande na Canada. Yani makoka na pension mbote. Ya moi si. Au moins comment ya moi ça ya. Bala tu comme maman chérie moi si on s'en était pas moi ça valait. Mais sur musu bena nepe a pété déjà. Azapeka moi ça valait. Azapeka moi ça valait. Aza famille bota. Azaka moi ça valait. Azapeka moi ça valait mais aza famille bota. Ozo comprendre. Mais alingaka te ba toucher mutu na ye. Akoye la obo ça bien ta troya modé puis no web ça mams zoya modé. Akoma bien na zati. Comprendre zoya modé comment un peu kitoko akoma po ya lule ça kenda et le comment na ebité ya lule ça kenda en tout cas na boka pesa mbote mi ba en tout cas tika pesa mbote balobi bon séjour balobi un américain vivant un Congolais vivant en Amérique, Hervé Mac. Hervé Mac, il a pêché au Bambote, non vraiment trop. Kevin Rissassi, Hervé Mac, même Kevin Rissassi, ça a un bon séjour, non Bambote, non vraiment trop. Na pêché Mbote, na Eliane Pinga. Voilà. Ah, vraiment, la maman chérie, il y a Sylvain Jolie, maman José Lusadis, maman Claudine Bokato, la duchesse Evelyne Tsunani. Voilà, en tout cas, tu as une haute tension, mais tu as rappelé que tu as une haute bascule. Tension, c'est qui a entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Donc, aussi ici. Merci beaucoup, na Exode Mikebi. Nengazaki na Simaya Masini, ako fignolé, ako kamola. Merci beaucoup, na yo. Merci beaucoup, na Papa Tigre. Manager de l'X Moutete là oyo azo salaba fierté ya batete là donc bambote no ebele bambote belé na CPI na bango Darling Love Clarisse Plasma motema madode mavomisa et puis à ma mère Kapinga Ololo motema mbayo Oscar personnam moi suis abota seti bananam balimoko. Merci beaucoup maman, merci beaucoup na ba famille bota nyonso tokutana la prochaine occasion ezaki grand débat. Bokanga ba téléphone, bokanga ba laptop, bokanga ba TV, bokene soko polémique. Pour na 3 personnes au bolobini. Bye bye.